Merci na ba fidèle abonné na biso ya Océan du Congo, chaîne ya Libération. Merci na bino pe batu bolanda émission dit début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ezui la monte religieuse. Merci na bino batu bozuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezui zali bongo branche boko to l'Océan du Congo, la chaîne à Libération et pas auto ba Congo mani esika auto beta kampoke esika auto panza kato sasaka esika oyo to dénonçaka l'état moini l'état assassin et pas auto belaka moto ya papa ale moroto ekita esikisa misala nyonso ya l'état moini l'état assassin ba ina ye kolo Congo et pas auto alongola ka ba peuple congolais na bolema to aliko sensibiliser ko conscientiser ko mobiliser esika auto chaka litolo na nzete poete to benga yango malamu et pas auto aliko sala mosala ya Jean-Baptiste esika auto ali bongo basinzili ko beta kambela ndenge to ko beta sika ko baete peuple congolais telema ola tamola to mo etumba bisika auto telema ferme fidèle ko bakuke pour ko zala c'est quoi ya République démocratique du Congo et pas oyo to kundola kamaloba koko la biso le laboraire auto zali ko ebisa bilota ngo iso été bêché fouiller ne laisser ni place que la mer passe. Ezui, vous informer, c'est notre devoir et en temps réel. Donc, awa te lo baka vérité la sali bekate mama jawa a to panza ka to sasa ka to baka bobele bosolo comme yelo puisa vidéo ya Fridolin Ambongo les cardinals. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Bandeko bolandi wana maloba ya cardinal kasi ya kamwa pasi pe mawa kabuya l'impuissant les gens de l'IDPS. Bonsoir peuple congolais, Blaise Loubou, sentinelle de la République démocratique du Congo. Mais kobenga tous les jeunes lobby biso tutos allez belé pour na humilier. Pour na ko ki sa soni e pa mbongo ko bimisa e zoba na miso pap. Boya e belé. Na bansi tang to banda koloba ki mbongo za politicien. Batu boyimaki imaki bolobaki. Na bansi bomoni bato ba memi lelo souffrance. Église catholique ezali ya mbongo. Oya bandi ko bundisa gratuité. Ben école ya catholique comme le quoi ba université. Cher. Ambongo. Nayebisi olobi koya te na stade de Martyrs kozala humilié na niveau moko okondima te.
Première chose, tokobelela ambongo mobali ya mama Olive. Deuxième chose, tokobelela ambongo papa longola yo za moyibi comme politicien. Troisième chose, oyebi eza nini? Ambongo oyibaka mbongo ya petroli ya mwanda ekendaka Italie te ekendaka na poshi na yo okosambwa lokola mbongo akala yo tellement osali discours ya haine mutu apeperde mutu alamuka ya koloba ke peuple congolais azosouffrir biso nde bato toye na pouvoir pourquoi bazobundisa Fati Beton te mayele nde na este kimi ekota ambongo oza seriete nayebisi ya mbongo tokohumilie yo lobi soki tohumilie yo te ambongo bakatanga loboko nayebisi yo bakatanga loboko koya te mpo tokohumilie yo lobi nazobenga peuple congolais les jeunes patriotes bino tuboya tosadresse na mbongo papi fasenge d'émission lobi merci. Lelo na stade de martyr ezalaki opesi mbwambwa boye butu po ete pape azwaki mpenza ntango molai te alobaki akosala mese mokuse po ete akende bongo koyamba mpe basango asolola bango mpe cardinal Fridolin ya mbongo bomoni absence totale ya président de la république ya mwana mboka Antoine Tshilombo. Pourquoi? Parce que pour la bango trahison et pas y a Fridolin à mbongo bango balinga ki ba catholique bakota bongo na union sacrée kasi babosani ete na mikolo mileki bafinga ki ba catholico bafinga ki bato bango balinga ka kimia te ndenge kaka boyo ki Blaise Luma telemi alobi bato baya baike pona ko bebisa ko panzala kati ya stade kofinga kasi nazali kozongisela bino le 29 octobre 2022 kaboya en plus en vidéo. Voilà tout ça qui bongo na stade de martyr bino nyonso boyoki population koganga ete Félix Yebela po ete okomi na suka. Est-ce que les gens de l'UDPS croient vraiment que le peuple congolais azali encore naïf po na komona te oyo ezali kolekana tomekana nikosolola bandeko na ngai pamba te awa tosensibilizaka tomobilizaka mpe tolingi bosolo nde etriomphe yango bomoni ezali chaîne ya libération mana na nga nakunya de na nga na équipe pola te pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre papa Michael na France na mama Célestine la Chabienne na plus 49 na Aken tobunde to babandeko la ngai bino bato boko tuna Bruno Mbenga azali maza convalescent Bruno ekosenga mwa miliki Bruno ekosenga mwa potopoto po ete atelema na lombango kobenga ye kozalaka mwa bien kotuna ye boni santé kasi mwa likota ezali pe mie pamba te esunga biso kasi biso etambolaka bongo po Congo esali biso bongo tokolelaka nani soki epai na bino te bamama missionnaire na plus 32 océan de la presse ali bongo mpenza na posa na bino pamba te esengeli tosolaka esengeli toyebaka esengeli topesaka na basi yango ya malako mpe nini esengeli tosala mpo na bosikoli ekolo ya biso république démocratique du Congo. Bandeko Big Daniel Ngenda, grand frère propre Apollinaire, Charlie Tchobo, Emmanuel na Toulouse, papa Mapasa, maman Jovi, maman na Suisse na Jolie. Bandeko soki boko yokanga te moi kotambola moi makambo ezali penza mayike me océan wa bino avandi de brino mona mère to benga na kaka to sala nde to saka papa Michael po océan pe azana moi kimia vraiment maman eba na osonga ye bino baso boyebi ba oya biso na yebisaki bino équipe pour la terre boyebi me bosonga nga pe na moi lomba ko océan azo pe moi kimia na okonda po na nini bino mo ka boyebi vraiment nzambe apambola bino azana bino to kende juka MND ka to kende Nzambe aza juste na sentence na ye sans reproche na jugement na ye eza na ba vérité o bato yi deux personnes balingi to lobate
bisika o mosakoli kabu ya simbi nga na kosimba te nga na leka mwa nzela misusu il y a un sérieux problème na kati ya IDPS nazondima siko ingénieur Chocho makambo aloba IDPS elingi critique te IDPS 40 ans mais bazaka batu moko bazo changer te baza na kati ya pouvoir bango moko na kati ya opposition bango moko na kati ya réclamation bango moko ils y passent ya pouvoir. Qu'est-ce qui ne va pas dans mes toits à IDPS? Bozako mimona bozako mikanisa que Congo vous appartient. Ba Congolais baza ba patrimoine bino privé pour vous maltraiter bango ou comment? Na ebisi bino lobby so muta kufa kala matongi frère de la mbongo ya kufinga na télévision mais non. Ba question na ngeza libo pa bataliban. Makambo frère de la mbongo ya lobby. Est-ce qu'à kosi cardinal a kumisa bino betela bino maboko bo kumisa ye. Mais aujourd'hui papa ye Kabou l'homme puissant. Tchelanga non pas. Erazoya. Que disaient les Kinois ou les Congolais en général? De où plan en wana? Bo mona bakinois donc ebele bazala ba on esengwa papte papa ye wana sali piaka papa ye wana sepe tino na mo vidéo ya mukena o comprendre sens ya moté ya pape na moto oyo qu'est-ce qui se passe là di generi alimentari deteriorati che avrebbero danneggiato la salute della gente. Parlano delle cose politiche che il Presidente deve sapere che il suo mandato bande kolanga Congolais azani nesemate mais bamisusu na lolenge oyo babengisaki bango mo ebele botonda po bokozwa mo kanyaka bokozwa mo eloko na banzi bomonaki ya liboso mvule beteke bukaki nini wana ya papa o bachelaki o bomoni wana na ndolo ezalaki ya komibandela ya mibale yaki na mo basini mpe malamu te mais koya na ye aza moto monene ntango akomi on suppose que bayebisa ye mpe bosolo po te bosolo esikola te tokokee na maponana. Merci à mon amboka Adolphe Mouzi, tout son excellence, pour mon pas les visionnaires. Hein? Oh, on dira ça là qu'il est dans biloko. Merci Pena, Martin Fallou m'a dit président Eli, l'ogle, parce que y a Zalaki. Mais les visionnaires n'étaient pas là. Bon, aïeba qui souka, batu bestrapo la canne bolo bakaloko ta influence. Donc, elo comme alonge ko bimanangote, na boye ya pap, pe kimi ko zalaka langote. Mais eloko ya malonga oyo ko changer ça te so kongola ko bunda te c'est par là na la salle d'examen na ngai analyse na ngande na ko pesa congolais bolongwa derrière batu on sait la bilo côté parce que les gens de l'IDPS en tout cas bolimbisa ngai to solar la bilo ba miso on dirait vraiment bino micro ezo sala ngote on dirait bino moko bolo bakalikambu bino moko bo mi balukeli lisusu Papa ye, bosali comparaison ya pape Jean-Paul II na pape Benoît Ilunga. Ça me papa sepelite. Papa sepelite. Papa zanankanda. Papa sepelite. Robo wele la sali mbangu polo bakena.
ake olanda bisika mosusu. Bandeko nanga, qu'est-ce qui a mbongo a dû oyo yango te il fallait qu'il y a loba pour traiter impérialiste ambongo aza mayele te Félix alobaka ambongo aza mayele te tango ambongo alobaka na Kabila ke Kabila la kanga kokisa te wala bobetele maboko kwa la stade. Est-ce que bino batayi depesi bozo les Jules Monière yo lela kite mikolo eleki Blaise Lumu bino bolobani bozo ba brouette bomi benga ba brouette poani bomi benga ba brouette poani siko tango IDPS ebengi batu baye basali mobulu na stade batu baye bazosomela batu baye bazocha mobulu wana gouvernement le bien le côté voilà Félix aza content parce que ça batu na batu batie désordre batu bakoma koganga kimia ezala botika na papa zoloba mais ce qui peuple alinga revendiquer kana méthode ya nzeto bino bozo matela pe bozo kitela wana komi bokanga balebolo jwa bokanga boséan bokanga babrino parce que bazoloba mabe mboka ya bino biso ba umbu na bino nde ba vrai congolais biso nde ba faux congolais po to ana droit ko défendre te bande ko langa eloko moko la yebisaka bilo eza bosolo congolais basombi na mbongo congolais so toke na irne na ndenge ya solo sans tricherie te Félix azwa te Félix azwa te mais siko lokola balambi banzungula bango lokola congolais bozo koka kosaela biso te o biso to osenga bino malheur na biso yango ata ndenge papa Frédéric Mbongo alobi tolingi élection libre trans ekozala nango te ya sengi ka kosenga papa aka moto loko angana yo aka la ba sentiment et alinde kaka na Rome ndenge basala présentation la bango babima ba gourba mais rien à voir avec la spiritualité. Rien à voir avec la sainteté. Et ça, c'est une organisation humaine. Rome a dirigé le monde, le lion sauvage. Oh, il y a la spiritualité. Bango Bayaka, le lion de la tribu de Juda, il était venu pour renverser ces lions-là romains. Alors le collectif Kalabongo, ce qui pape aye, toko beta maboko po ite biso nyoso touti na ecclesia catholique. Lisanga ya basanto. Biso banso touti na ecclesia catholique. Tobetele maboko libanga. Likabiki sabiso. Touti kuna. Bandeko boyaka nie tolakisa mokonzi esengo ya biso toloba pe bosolo te epai ya papa te ah voilà la moni abbé Jean-Paul que Dieu vous bénisse abbé et comme les biso pe ngam lobi nango etumba mosusu ekobuma baza komi lengele po ete babandela biso sabotage mais finalement boza na pouvoir to boza na opposition to boza yebala bino te eloko ni bosala les gens de l'IDPS boza wapi sikoyo boza wapi bato ni baboya bacritiquer bango boza bato liboso ya kofinga bato liboso ya kocritiquer mais so balobi bacritiquer bino bozwi machacha. Mais non, qui tribalisme la bino pas dans la République démocratique du Congo. Qui tribalisme la bino l'école ya biso te, école ya biso tata moko, maman moko, mokonzi moko, école moko. Bino vraiment boza sir que vous les baluba, bon bundela bikolo misusu etikali bino boko ke tumbango. On regrette aujourd'hui parce que Martin Fayulu m'a dit qu'il a été président élu massivement. Alors qu'il n'a pas coopérer, mais ce qui est constant,
que to bunde tumba la biso ya vérité bino bokasi bino battre Martin Fayulu Madidi battre Martin Fayulu lelo parce que Martin Fayulu Madidi que le sombaka ba maboko ya bato mais Martin Fayulu Madidi a tellement na peuple bino battre l'élection était en 2023 moi je dis NON bozo battre Martin Fayulu Madidi pour ko sangala bino parce que azoluka ba alliance na bino soka kati cordon ombilical na bino wana azongi constant aboni boyoko nana battre Martin Fayulu Madidi to la vérité nana battre soki lelo boko zoyer eza parce que c'est ba alliance na bino ba loki akekuta na kala bino vous croyez peut-être l'élection en solo candidature ata muzito angondele bino bolobaka na ye Félix a battre muzito record na bola munyoso muzito asai na Congo muzito le entelo nini aloba esalamité parce que tozakamité mamabe muzito azalaki nommé te pa ya Kabila muzito bazalaki na ba alliance oyo Fayulu osala lelo na ba Matata Mponyo oyo Martin Fayulu osala lelo na ba Moïse Katumbi oyo azolinga sala lelo na bato nyonso ndenge pe ezalaki alliance ya Palou muzito azalaki cadre ya Palou un non président à nouvel élan ndaki ça l'alliance na Kabila vous confondez les choses yango Congo zo kufana mensonge parce que to linga vérité parce que tozo linga kaka ngai nde ngai tozo linga kaka ngai nde tango séance na babetale tu wa komelinga ndeko na nga se kabino parce que boyo ka vérité bozo déstabiliser biso pour toi la bosolo lelo oyo lokola ba alliance ezo salama mutu oyo akei po batindi ye na parti politique la ye siko asani tango muzito aboyaka bomonaka teke babengani epe la pano bomonaka teke babengani kai na pano botunaka te mayobo oyo komaka injure insulte ti Kofi Asala ka ngonzembo ebimaki po anisi mayobo bachaka epe akoma premier a remplacer nani muzito nde baboyi yandi ve muzito kaka mais muzito alongwaki parce que atrouvaki te intérêt na ye na makambo azoloba pe na Kabila mais soki ata mutu aliaki na mutu aye ayebisi oke ndeko na nga na uti pa Félix na moni eloko te ebele te oyo bayaka mpe bala poto ebele basopana kaka mpo basoutenir Félix mais bamisusu ntango bamoni ke rien ne va bazonga na bango bapoto te bazonga na bango babi tokoki kotravaille na bacondition te parce que eloko eza te bazonga te bavérité mosusu mpe toyebaki epa na bango te vous croyez ke bana poto tout bazosepela ndenge bandeko na bango mosusu apoto babebisi komba non ndeko langa kaka ndenge olobi eza na vrai na forme yaka moko afingisa bayaka nyonso ntango tofinga bayaka ese bayaka nyonso baya bongo nga na yebi bayaka baya babogara Guillaume Ngangula waya muyaka kasongolunda nzamba pambola aza na Belgique ese otali pembe nde bato mosusu bafinga bamongo ayikela soki otali basa ikela lokwa barwandaise pembe tala mosuki milai tani bato bayebi bango te bayebi histoire te baofinga bango nde bafingaka bamongo bamingando te mungando aza mongo nyonso te mongo azali ya basankos véritable mongo histoire la baoyebisa ye mongo amondele mongando eza ekolo eza ndumba te bamingando ezali ekolo ya basi kitoko yango nde esala bango baza mobulu pembe ta suki ya moto tala tai mibali ya bango mais lelo mutu ayebi na ye te afingi bato est-ce que muyomi na mutangi mundibu mungongo bato bazokesana me toyali biso nyonso bakongo bato ya bandundu bali bambala bazali bapende bali bayaka bazali me ntango tolobaka tosangisaka bango nyonso ndenge kote nasi babenga biso toya bangala ngala mongala te nga na mongo na mongala te me babengi biso bangala nga na mongala te
siko soki tolobi tolakisanaka malako ya lolenge wana bayike baboyi mais siko tokoyeba lolenge nini soki totalisi bosolo te oyo bino nyonso bokoboya lelo kasi nini ekotambwisa biso koleka bosolo élection efo ezala ya malamu yango tozoboya élection mpo bino bolingi élection alokute ya miyibi boyei pembeni ya président Eli Martin Fayulu Madidi mpo bosise ye apesa bino passage na peuple mpo bomoni ete alaki moto peuple alingaki ye na motema bolobi te mpo biso tokotela libuma Martin Fayulu Madidi mpo tozwa maboko epai ya population lelo bokomi kochechola ye biteni po bobimise mon peuple po bino bosepela mais biso oyo tokoya mpona bosolo koyebisa ete président tango oyo yo nde oza na bavaleur mais soki tolobaka bosolo bino moko bomoni okoti na église omoni mwa asuya omoni mwa etambola ntango okotambola okomona mwa kimia mpona nini okokabola bato na yo na bato mosusu ntango bango bazoya pembeni no bakoya na bolingo te bakoya nde koyiba yo popularité bakoya nde koyiba yo mwa ndambo ya bolingo alors ntango yo ozali na bato na oyo esengeli obatela bango mpo bango nde force na yo ntango yo okaboli bango na bato oyebaki losilo yango wana oyaki na bato jomi mitango baki kototika na mitango okiti tomati bongo soki mitano otikela bango baa makasi te okokabola bango lisusu otikela mibale ntango yango oyo bouti epa papa na banji ete papa botubeli masumu na bino na banji ete papa atie bino maboko lokola bino bokocroire na ye na banzi ete tomona lobi bayi politike basenzi lolenge na bango akosalela tomona kobanda mokolo papa akokende tomona Congo ezwi malako ya solo ke moto ya nzambe ayaki batiaki maboko batikelaki bango nzela ya bolandi mais soki ezali ka mpo borécupere yango politiquement tolobi luvunu po ete bino te bato bokitisi papa la république démocratique du Congo na Zaïre biso papa Jean-Paul II aya mbala o mbala amata Lubumbashi atambola wana naza koyeba ke biso tokovanda na avenue Goma numéro 21 na Ngombe papa akovanda kote ya banke kuna wana napesi Maïma Pinga Emmanuel Bayoko bote bakina bango mikila bapaya basoda ya mobutu napesi famille lofo nyonso mbote famille Mpinga mbote baefambe nyonso napesi bino mbote balinunda bino tuna kopesa bino bambote wala baseka mais lelo tubamonaka biso lokola basenzi mpo tokoya koloba tokosenga te histoire ekopesa biso raison na mikolo ya kokoya bakoko ya wese bakobondela nde Kongo po ete yi Kongo esengeli toloba bosolo boye ya papa likambo monene likambo ya malonga po ete papa yaka na bikolo yali na pasi lolenge mpa akokumbana ye moko etumbe akende mpe na bato banyama pasi kasi bayi Kongo mani manda ya leta esilaka Félix akozala seko te mokonzi ya république démocratique du Congo ata kototikeli ye mibobo ali Kongo nzambe ali na bomo yakoki mpe kokufa mobutu akufaki Kabila longola bokonzi azali na pouvoir atelemi te na bomo Moze akufi na kiti na bokonzi Kongo kolo ya pema nzambe aina makasi te akolongola moto na bomo tango boko sala makambo botalaka bolongo bato na bolema bosalaka makambo ekoki babrouette bapusupusu bikumba kumba bosalaka makambo ekoki ngai te moto na bengi bilo moko bokubina babrouette bapusupusu bikumba kumba bosalaka makambo ekoki bwana nzala bokomi kosala kombo bakabeli $100 telemaloba apesi moins $50 telemaloba bakolimite au peuple congolais ali na moto ya bongo te peuple congolais seriyela telema amifika asala makambo ekoki ambongo telema lokola moto toboyi maponami ya lokuta maponami oyo biso tokosala yango te papa biso nde tolingi tobunde tumbala Kagame oyo Félix akotisi ye mpona mbala ya masato mpe aye kokaba mboka na biso
yango biso tokobeta mbela mpe koyebisa bato bolingaka biso totelemi biso banso po ete tobunde tumba ya république démocratique du Congo ali na likambo ya monene soki abundi te na kozanga kobundela mabele nde bisika oyo kongola kokotela boumbu na nsima ya maponami oyo Tshilombo akozwa yango na miso boye bokotala po ete lobi boliki ate ete Martin Fayulu Madidi akozala président te boliki ate ete bakopesa mwana mboka Mozitu te boliki ate ete bakopesa ba Moïse Katumbi te ali bobe lokuta ndenge yali wana soki tobundi etumba nde tokoliki ete Martin Fayulu Madidi akozala mokonzi to pe Mozitu akozala mokonzi to pe bato bino bokolingaka na kozangisa Mozitu to pe Fayulu mais soki boboyi Félix akozala bokonzi po ete akokende teka po ete ye azo pe na koliki ete na kosukisa awa apona mengo mpe makozala te po ete Félix akoluka nde boyoka kasi bayi politike ya solo ya Congo mpe bandeko na biso bolingi Congo mpenza ya solo ezwa kimia nango mpo na nini bokopesaka biso maboko te mpo na nini bokoboya kosunga biso po ete tosilisa likambo oyo soki IDPS etelemi mpona kobundisa mbongo ezala occasion ya ngai na oyo totelema mpo tosala soulèvement populaire na proposer ndenge bolobaka lokoto ya finance soki IDPS ekotelema po ete ebundisa baye catholique est-ce que na nzela wana te ngai na yo topesala maboko po ete tosukisa likambo wana na awa nde nasukisi matondo ya Florence ya matondo mido mpe matondo ya bayi angolano nyonso onde ya botarde bono te namoni bokoti ebele bayi bangolano tika nzambe apambola bile boyima mosi ya libe boye mepasi nde kosala biso po ete ata po biso alangola pasi ayi wana yeba tosengaka mingi bandeko na biso baza libanda po ete mwa bango mwa makoki yali mwa lolenge kasi baoyo ya biso ebeli baoyo ya bango te me baoyo ya biso tobonde tumba bamama ya nguya bamama missionnaire ya prise trade ya mboka nite babe ya bandi awa nde yasukisi na ngai merci la kabo ya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Moïse Ngombe, Misap électrique, et Pape Jay, directeur de recherche stratégique, Pessango Mokonzi, pareil, Monsieur Babissos, Kilame, Kanye Konto, Tobunde, Tumba, Jelita, Lotake, Tumba, Ingeta, Nabana Mfuluzi, Ingeta, la Bakongo Mani, Tola Muka, Poete, Makambo Oyo, Matalio, Matalingai, et Tumba ya Congo, c'est le fait aux alatés. Ce qui est DP, c'est Télémi pour saboter l'Église catholique, Bisola Binope, Tozwambako, Yako, Chabango, Tika, Nzambe, Azala Biso. Tout est les biso baso, poète, te sauver Congo. Et Kozala, Bongo, Malam, jusqu'à M. le nom prononcé en la face congolaise. Tu ne le sois mon ami de tous les temps. Papa Désiré Botuna, la maman Elisabeth Botuna, en Australie, puis papa la magie 3. Moi, la mère de Brune en Autriche, Biso Basso, pour la sauver patrimoine.